Non, première fois, fallait pour Robeta dans le stade des Martyrs sans Robin Omundibu. Dans le stade des Martyrs le 29 octobre, Batou Bazelaki, mon présence, il y a Robin Omundibu dans le stade des Martyrs na podium wana, ne peut pas monaki héritier Watana bina ba venir à Wenge na podium, yo peut Bazelaki ba mona yo, mais aux marché, aux contrat mususu. Est-ce que et sali moi bien te repousse à contrat pour la première fois, fallait pour pas tout monnaie à Robeta na stade des Martyrs. Robin Omundibu Rosalate, yo ezo salandeni. On s'acoula déjà où ezaya liboso pe ya sukate. Donc Robeta ba stade on ba mbala mingi comme à jepo na bisoko. Et comme à jepo na ye quoi. Donc ya yeza pe ya nga quoi, ya mona lobi pona biso quoi. Donc réussite ne sala nga bien. Ba lobi ya ba fanatique, tous avez besoin Robin Omundibu na stade de Martyrs concert a fallu mais Robin Omundibu Rosalate pour na nini pour contrat pour nga pe ba fan nga ya Luanda ba benginga. Voilà na okeka ko représenter Congo. Moni il y a représenté musique ya Congo, musique ya Afrique Mobimba le 29 dans stade des Martyrs. On a représenté Congo, puis musique Afrique Mobimba le 23 na Luanda. Et stade wana sans banderole, sans publicité et rotonda. Stade des Martyrs. Ouais. Sans banderole, sans publicité, sans Robin Omundibu, il y aura la bonne musique et puis vous allez plein. Et puis plein au Mokonan de Monate quoi. Alors, même date wana yo lobi photo tala fali pour pas il faut totalae mais poto que non na mais Kofi Olomide mais événement yo kana bisayo événement zo le 29 décembre eza lokola Michael Jackson na beta na Congo ta eko beta siko na Congo tozo yango bongo eza eloko ko comparer te même date wana lobi mais Kofi Olomide ba ki obeta pe le 29 wana po lobi il faut to tikata na kin aw et obeta libanda disque d'or on a certifié na Snap ezali par la bonne musique pas par la polémique par la musique ou à salaka et a vendu et comme na niveau européen ça est disque d'or wana donc on doit juste travailler beaucoup travailler pour bisoper le but toujours à mériter bon quoi. Moi après si ma mycologie héritier pas annoncé la Robeta mais oui mais c'est le 29 nana bandaki muto bandaki ils a fallu pour pas à signer stade. Ah oui mais oui moni mais le 29 c'est Léo yango lobi batiki la fallu te ya moni ke abeta jour wana pe ba église au kangate l'église peso ki fouté à jour eko babare ko beta be sala ka babare mamte oza eko sala ka ya poni jour wana eza ya mekanzoto amekanzoto bagolo ba soutenir yo lina lobanini bagolo déjà nde bango tout bazana na stade ya fali bango ba soutenir frère Gola et ba soutenir Céléo azana dynastie na Imka bakoza na concert ya fali bagolo ouais mais bagolo ba ya Imka on a Céléo yo zala wapi na tout une question simple jour wana yo kende wapi papa ji la jour wana na besoin d'éléments yo kende wapi il faut filmer Céléo na filmer à fali total c'est la même date donc bo pesi biso passe ndé toza bino senga bango bachaka ba écran géant libanda pour bazati libanda bacha pesa ba écran géant libanda ba kota te balanda musique libanda tina ngambo triomphal wana na ngambo wana ba ozala ezala dit jamais vu faut bon ça ta 5 à 6 drones oui bando filmer likolo et tout quoi vous comprenez parce que ces événements biso tout na toana Kinshasa ngana za ona kin na oleka na tamona kin ozomona ke o les société mobo muto esala ba banderole za ba tout normal voilà sikubino bozoluka pibi nini de attend muto kutu
azoke no bimisa mbongo na ye moko na bampia ka bakini oyo mutamisimbo asala banderole car pour soutenir concert a Fally Ipupa. Mais voyons, allez-y comprendre. Ceux qui na musique et komi bongo ça va, toi on a besoin de sponsor li sou penzate ba sponsor na biso comme ba fan na biso bandeko na biso ba chaîne na biso ceux qui Davido akoya ko beta ba Alexa pib na même gratuit. Voilà. On comprend. Voilà. Ba étranger mususu ba ko beta a ba Alexa ba pib na bango même ba foutité. Et pourquoi biso moko ba na mboka? De l'autre côté c'est bien comme ça. Le jaloux, c'est souvent celui qui t'appelle frère ou ami, celui qui connaît ta vraie valeur et il t'envie pour ça. Il est hypocrite. Double King, Mopao. MS frappe encore. Banalala. Je suis congolais, fier de l'être. Namboka Nangande et Zana risque. Kurana Maï et Zoken de Busque. Atakolo bate kunana est. Pays Nanga et Tunda ba richesse. Mais n'a pas parlé boli la sécheresse. Dans ma capitale, trop de Kuluna. Talana Boutou, ma fibre en déca. Vous avez de quoi à manger. Parema se font des millions. Oh, il chasse à la belle de l'élango. Bala indi qui ont fait les salamis. Kala gina molini les lomines d'apelele. Limba Kamo, le représentant. Jimmy Mbonda, katrimo, kaks. Aïe, le Congo nini, nalula ya, te. On la musique. Willy Mouazi, Coco Manu. Boss Joma Okula, yo kabana pusana tofanda. Ale Kaboué Barakuda. Chatini Touamba, Nolek Tambo les sages. Jadi Mumbenga Lobo. La chaîne nationale RTNC, ta chaîne nationale RTNC, et qu'on s'appelle Kilo, à ta biso, et tous en a bisoté, à ta chaîne sous bazate. Botsika, Kolimitara Makambo. Fallait azomema ma musique à Congo musika et puis azomema biso moi likolo quoi. Moni ndengo yo zolo babongo, c'est bien comme ça. Parce que la chaîne on a des fois ba soutenir rapé bisoté. La chaîne est belle. Ba soutenir rapé bisoté. Faut kende na mbongo na yo, futi mbongo na yo pour pas passer information na yo. Le makambo communiquer zo kende boye et kende bien. Parti c'est tout dans la chaîne à télévision hein. Na ba pays musutu leka ba futi biso mbongo na ba Côte d'Ivoire. Oui ben na chaîne ba invité yo après émission ba futi yo pembo. Il y a carburant, l'équipe a un bureau signé aux yeux carburant. C'est une chaîne qui parle de binoté. Déjà, tu fous ta ranon balard. De l'autre côté, l'émission, je peux mon anarquer biso. Non, il y a la télévision, une émission, on peut être en Hollande. On est journaliste, c'est mon pote, tout ça, pire kala. Émission, on peut être landami, on peut être bâtir la gana, on peut être je viens. Quand je donne rien, Bobani ko critiquer nga. Moni, Bobani ko tonga nga kabakate asaka dine te ok nga mutu yo mutu invité nga. Nga na plateau parce que yo o invité nga. Pourquoi je dois encore te payer? Nous ça ordre moko boya sika peut-être oyo Fally Ipupa zo memela makambo on apprécie on aime quoi. Makambo ouais. Le roi bayambi Fally Ipupa na aéroport, mutu musu ba royamba ete. Net te makambo ko sala eze belé koleka ko ya ko yamba na aéroport. Voilà. On comprend? Pona ye na ebi keze loko asikate. Te na carrière na ye. Comme ça on polémique te po ya opesa bat musu musala pamba. Moni déjà na olo bango pona ko sauver bat mususu. Moni bat musu bazali baluka ba prouver asala bo epe ba ya oyambe yepe ko ya ko yamba ta yope. Voilà. Koko sangsa ba master no 20 personnes ba yako yamba yo. Comprendre? Mais ko tchande musique bat ba somba billet ticket batu baya wana ndezelo musu yango ndeze important en fait. Ngapa na kitana rapport anjili wana na legi na ngen konito
Maman est am susu comédien moko bopé akiti bat ba ko yamba de l'obité kaleki Robino Mundibu. Voilà. Vous comprenez? Ah donc ils ont s'organiser ba ko yamba et pas il y a fait nanga fali pour pas voyager à semaine sur le discours tout s'organiser ba ko yamba donc et ba nous la semaine kuna semaine ok à chaque fois zonga ba pe ba ko tika qui a voyager ba be na ko jour ba ko tika bye bye les locaux toko polémique sur yango en fait pour après fali pour pas to équiper c'est le scrum il faut ba yamba pour na le 29 octobre na imika to équiper ba gaulois ba oser la faire rigola ba yamba na Kinshasa peut-être étant sur le big olebo yamba batu bo créer pelo musu ya sika ezaka ko yamba te tombe bat ba ko yamba pe jour na ko lekande ba yo yamba fali vous comprenez et ça les man ba politique et ça les man ba pasteur et ça les man mais les promesses que non nzungu wana ya munene marmite nde stade de martyr marmite yaya quoi c'est important na minute on a événement ezali marmite wana mwana ya vina biso babia shokoro prince babia na manike na satandaki teke kutuke ayembaka bongo ngakuna kansaki ye mutu akoka gagner mais mokileza mokila ba concours ba concurrence dommage que ajuité mais alembate ba talent pesant on ndinga mukete pourquoi pas on a to longoli bango to chaka na musique na biso de to betara to mona déjà ba bina filé berité watanabe ba déplique boza telme belé pourquoi pas to chaka sérieux na musala to travailler quand ça promet donc ça veut dire que non tu peux encore aller plus hein il y a le kutate il y a solonde il y a le trafiqué voilà et là biso boya rande ka trafic en fait faut juste travailler pour mériter. Yoka Quadra. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12T, Oisa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti
dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez Djonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tele mone namira ya nani chez Djonga 2 Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga 2 yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit mais c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est parce qu'il m'a dit que ma tous on a dit grave. La scène qui soit timide on a quatre pas rouge on est là. Chef, bah n'a la banni comme moi si ça fait une année. Chef, on décide. Au monde beaucoup faka. Oyo, bilo que ça pour ma vie là on le la qui s'en a. Papa oyebite que laboratoire mais médecine et c'est une solution ou de cala solution ignorant c'est la ça omoni oyo signaliste suppositoire oyo signaliste comprimé on a ba hémorroïde voilà omoni désostimule oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et qu'on aide ma casse. Mais borax, ce que c'est traitement nyos tout. Il y a hémorroïde, nesiko yoko banda ko pakulango, pona nzoto abiso ba papa. Ce qui bon lingi, on mesurait ba centimètre non avant banda ko pakula. Pour me koloko c'est ça, on ko mesurer les sous, on ko mona que borax toujours champion. On comprend? Ba question nationale question. On consomme si comme soutien na Congo, kaka na laboratoire mais ya missile. Et puis, et salami na banzete ya Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mon soutien. Ya Congo ndé. Maman na kosi? Il est pas trop kosi. Wana na kununga. Et qui borès oyo. Mobile nanga sa il a borès oyo. So qu'on a borès oté, mais mobile nanga tout les gens ya boubi. Au monde ba question te présenter yo. Et salami naba, pharmacien congolais, docteur Pichou Tondele, yéné savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichou Tondele, naza pharmacien ya formation, na suis formation na université à Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis qui si on est dans la CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'abord autorisation il y a mis sur le marché le niveau il y a mboka et puis les bandes il y a mboka qui si on doit produire la CRMTA et puis on peut n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso donc awa na laboratoire mais ici docteur Pichou Tondele yéné savant.
Voilà, mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est au Bolanda Bisso na Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse à fusée, ensemble lelo na Robino Mundibu. Balobi bientôt Banangola, Banalwanda, Baza ko sepela pour na concert munene oyo, artiste émission Robino Mundibu azozala déjà na Angola pour ACP Sabino, ba fanatique nyonso ya Robino Mundibu. Merci vraiment na babonné ya Elenga Congo TV oyo. Bozo pesa biso confiance na actualité oyo tozolu kelabino po esepelisa Ladim Fumu mo konzaloste motema ya mama Arlette Fumu na peshio bambote. Merci pe na Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle, Paris Bruxelles, solution chez Jimmy Chimanga bambote na yo. Alors toza ensemble na Robino Mundibu na résidence na pour na au revoir bazo kende bongo Angola, mais trop sur la paix, moi actualité, Michou Suye Mike Pokara na culture Yambo Canabiso et c'est Pelissa Bongo, Patrick Weston, Nakatia Tirki, Oazota Labiso, merci P na Gino Lange, para-américain, le jeune patron Nakati, il y a États-Unis, Robino Mundibu, bonjour. Bonjour Martin Engi. Bonne santé? Ouais, ça va. Tous a vraiment à la résidence nao, je crois. Batunion so baebi programme déjà Yangola, Bana Luanda, ba Congolais, partout même aux Congolais te belé pe bangolais, ba ozela vraiment concert na yo na Angola. Na lingi d'abord poto banda makamsu to lo ba on a quatre émissions na biso. D'abord ozo préparer comment pour na Angola ndenge bazozela po ba yamba yo. Tout s'est préparé vraiment très bien. Ba kozwa musique ya bien, spectacle ya bien. Ba on so balinga Robino Mundibu donc baya bah tout c'est ça comme jamais. Voilà. Donc ils a déjà Mbaliboso pose déjà nini pour na producteur au Azobengelo Mbaliboso. Non, Mbaliboso t'es au deuxième fois. Le sénateur Paulo Tudilo abet Sabso na Luanda. Donc ça le deuxième fois na le ba j'appelle le la troisième fois. Liboso na kendaka na production mususu à l'époque. Après deuxième ça retour naïe osa la troisième fois toujours que le cobeta na Luanda. Donc voilà, troisième fois ça fait au moins 3 ans tout quitté hein. Bala suko bengi ça en 2018 les autres en 2022 toujours kende ce qu'on a kata 2018 on a ta banzembo bimi ba misu na misu ba binananga ba kulumba ba biloko bele bimi hein oyo to kende pena pour nous sepel sabana Luanda quoi na yango. Voilà. Alors le lot ozo ba production belé tozo mona Robino Mundibu kwenda vutuka na Europe ba awa na ebité ndenge bato bazomonelo eza po ba mission bazebele na kati mboka na biso République démocratique du Congo ba oyo pe to mona ba polémique esalamaka mais biso pe bazora ba occasion wana te ezara po na nini po na Kinshasa na RDC trop de polémiques mais boulonde mais mikolo to mo comprendre pinake étoile moko Robino Mundibu ba kwenda vutuka eza po na nini travail tous ara bazo ba to répéter ka ba sekara biso bazo ba orchestre ba répétition travail tu répéteras série au moins absolument jamais tout ça ba rap mo ndenge za la rap semi live biso répétera pesa coulisses et mon to kota na moi sentiment na mon ko ça la rap semi live mais tout ça trop coulisses parce que tu es bien répétition coulisses ya on et beau taraba œuvre donc voilà batmusu ba ebike donc ba lire na polémique biso ce que donc tu es bien polémique et faut ta na penza te moni donc vomé œuvre zala grâce à œuvre et ça la keno au vivre yo parce que so lire na polémique je crois que lire ka yo moko moi 4-5 vieux ba il s'appelle ndo ça ba sortie médiatique na yo ba kabela kayo mais œuvre ça la ke obika na bateau news to bana bateau to zakara bango quoi ba lia na œuvre ou vivre na ba œuvre ce que moni ba sortie eza ebelé ko voyager ba concert eza ebelé zali travail kaka donc yango pe na concert ba tout donc tout se concentrer plus mingi na travail c'est polémique et betara na bar te polémique et ton sara concerté ba to ba se déplacer ba roya le 23 de tobeta na tout dit le show place ba roya koyo kananu musique auto salaka. On comprend. Et puis les 30 bateaux bakoya na campo du palanka. Bakoya koyoka musique oyo to salaka.
ah toke ba Robino Mundibu ah misu na misu tout monde ngwa abetela biso ngwa live bina nanga abetela biso to atala Freddy Mbolongo papa libu Murit Mujinga ozomona to akutala Jacques Bass tout monde en Oasis omoni donc ça par rapport à musique tout ça là toke bina kulumba moni toke anzete tout le monde a ngongi ngomeza kan live to kangwa live ba ya pona makambo na no pona polémique quoi. Donc voilà. Alors Yobe Batubazo c'est la générique ozo préparé déjà pour na bango. Voilà. Alors pourquoi titre wana déjà pour te que côté ya ba générique on a chaud vraiment makasi pour rater au biso tout et que Robino Mundibu c'est peli sarabatu. Au titre na pourquoi? Yobe ya kinga kaboye Yobe ya akomoneka kulumbe bima rabo komo kulumba donc ngabilo ngo ya ka komo mo bimika Yobe tamsu ya matumboli omoni matumboli tamsu etikali kabo tamsu ya blague moko boye eloko moto sango yo poser Yobe omoni donc ya inga kabo donc surtout que non matumboli et koko soit pe bateau ba se comporter comment et cause ba onde non ça na matumboli ya blague ba blague moko ya nzoto ya kuseka eza ya kutumula batute on comprend eza ba blague moko boka ya koloba yo ta sota evolvi yo mzo atali ozongise Yobe là on va blague moka ba bongo quoi ngalinga ko sexa ba tutuna linga pe ko seka la musique ba tu faut ba seka ba za la bien ouais nga musique za plus mi ba tu faut ba seka dans ce boendeni voilà asa aventurier mais na kata aventure wana bozo bina bozo seka ba malade zolongwa voilà quoi. Voilà. Merci Robino Mundibu. Alors badatio Chenangola donc je crois bande ko belé ba fanatique na yo bazo zelo penda partout balanda concert et kolekandeni mais na mois oyo kaka ya octobre tout le monde déjà aigle Fally Ipupa aza moto bozala rana vraiment oyo bosola kitoko na stade de Martyrs le 29 octobre batu bazelaki ba mona présence ya Robino Mundibu na stade de Martyrs na podium wana nepe ba mona ki héritier watana bena ba viene ya wenge na podium yo pe bazela ba mona yo mais aux marché aux contrat mususu est-ce que et sali moi bien te repousse contrat pour la première fois Fally Ipupa to moné à robeta na stade de Martyrs Robino Mundibu rozalate yo ezo sala ondeni. Non, première fois Fally Ipupa robeta na stade de Martyrs sans Robino Mundibu mais deuxième fois il a fallu pour Robeta dans le stade des Martyrs, Robino Mundibu Rosala. Troisième fois, quatrième fois, Robino Mundibu Rosala. Pour nous, nous avons déjà où ils ont liboso, puis à soukate. Donc Robeta dans le stade, on a bambala mingi, comme à Jepo na bisoko. Et comme à Jepo na ye quoi. Il y a des appels à quoi, il y a un lobby pour la biso quoi, donc réussite n'est ça là bien. Pour lobby à fanatique, tous avez besoin Robino Mundibu. Na stade de Martyrs concert à Fally, mais Robino Mundibu a rosalate pour nanini. Pour contrat, pour ngape ba fan nanga ya Luanda ba benginga. Voilà, na ok ka ko représenter Congo. Moni ya o représenter musique ya Congo, musique ya Afrique mobimba le 29 na stade de Martyrs. Ngana o représenter Congo. Musique Afrique Mobimba le 23 na Luanda et puis le 30 car toujours na Luanda le 23 na tout le showplace et puis les 30 tozala na Campo do Palanca ezaka ka musique ya Congo et beti kotoyo et beti kuna na Luanda quoi. Voilà. Alors, tout mon présence, il y a Fally Ipupa retourne à Kinshasa, on a habité Robino Mundibu tango tali délégation ya bawa bae ko yambae, na habité mon inde aéroport po tango soupe to ninga to mon ato kapé avina yo lo bape po na Fally Ipupa, to mon apenda ba œuvre donc événement ezalaka to bando mona ba vie tango bazoya bandero yamba bango mais le l'autre moment on na ba génération Fally Ipupa aye na Kinshasa to moni plein na aéroport message no repesa. Voilà na commentaire au salate. Qui a été le bara pour un concert na stade ndenge. Voilà commentaire. Bazo c'est la concert na stade de Martyrs. Eza ba jour muso ya ka appeler kinango incognito, ba jour mususu ayeba ba yako yamba. Fally Ipupa. Ouais, eza ba jour muso aye le kinango ti. A voyager à trop. C'est ce que tu sais qu'on a ndenga voyager à trop na ba yaka chaque jour. Ba bando ya pe chaque jour kaka. Eza ke yemta lingaki. Lobi bat batonda bongo donc eza lo kwa sika pona été
tamzino comme ça lokola eloko asika le mutu musu pa kolinga créer les susu yepe mukola koya batu baya koyambe ko musalo kwa ba comparaison on en a pas besoin biso on a besoin car que non la bonne musique ils allaient 29 wana na stade des martyrs fanatique ko ya penda ECP là et découvrir mokili ya sika qualité à son et découvrir makamoko boya sika o ko sala que quoi musique à Congo qui est toujours de l'avant quoi. Voilà. Donc musique à Congo qui est toujours liboso pour arriver il a fallu bon et puis qui s'amité pour artiste musupe aya bayamba na bon yeka no lobi bon pour musupe bat bazela artiste bon musupe baya bayamba bango oyo bazoka danza na makambo ça les a ebele koleka owana. Makambo ouais. Le roi bayambi fali pour pan aéroport mutu musu ba oyamba ete. Net te makambo ça les a ebele koleka koya koyamba na aéroport. Voilà. On comprend. Pour naïe na ebikeze loko asikate te na carrière naïe comme ça on polémique te pour yo pesa bat musu musala pamba moni déjà na olo bango pona ko sauver bat mususu moni bat musu bazali baluka ba prouver asala boye pe ba oyambe yepe koya koyamba ta yope voilà oko sangisa ba master no 20 personnes ba ko yamba yo comprendre mais ko tchande musique bat ba somba billet ticket batu baya wana ndezelo musu yango ndeze important en fait ngape na kitana rapport anjili wana na leki na ngen konito momo eta mususu comédien moko bope akiti bat ba ko yamba de lobite ka leki Robino Mundibu voilà vous comprenez donc ils ont qu'à s'organiser ba ko yamba et pas il y a fait nga fali pour pas voyager à semaine sur le bisco to s'organiser ba ko yamba donc et ba nous la semaine kuna semaine ok à chaque fois ozonga ba pe ba ko tika que a voyager ba be na jour ba ko tika bye des loko to ko polémique syrien en fait pour après fali pour pas to équiper c'est le scrum il faut ba yamba pour le 29 octobre na imika to équiper ba gaulois ba oser la pe faire rigola ba yamba na Kinshasa peut-être etam solo bige olebo yamba batu bo créer pelo musu ya sika ezaka ko yamba te koya ko yamba na biso zeloko to ko telemina te to bando discuter ka to mona batu bele basala yango lobiga bon po ba gaulois ba lobi ba yamba pe faire rigola nde to moni ba yambi fali ne ba gaulois ba yamba faire mais azana ba fan na ye Martin Engi esenga na telemia pona banda o discuter la ka mamba ko ya ko yamba batu ngana o ke beta na Luanda na invité batu tout ba ya le 23 na tout dit le show plaise et puis les 30 na camp Dou Palanka vous comprenez et artiste mené le la faire rigola ça na ba fan na ye tout comme c'était le la soki ndenge moko bo soki ndeni te comme disait le roi ndenge yo lingo comme ça ngolo eza magie moko bo donc bat ba ya ko yambete tombe bat ba ko ya yambe pe jour na ko lekande ba ye ko yamba fali vous comprenez et ça les man ba politique et ça les man ba pasteur et ça les man mais les promesses que non nzungu wana ya munene marmite nde stade de martyr marmite yaya quoi c'est important na minute on a événement ezali marmite wana voilà omoni donc yango c'est important que bimsara banzembo et betaka voilà quoi c'est important ezali disque d'or certifié na ba snap batuto soit kaka yango c'est important koya ko yamba batuto ko telemate ba to sali eta 20 minutes le baka makambo yamba batuna est-ce que au stade de Martin de Zomona arrivé à Fali par rapport ya oza muto bozalarane yango na zolo ba sens ya bongo par rapport ya marketing de Zomona promotion par rapport n'épée tout monde qui wenge célèbre carnaval bah émission les cas na RTNC bah publicité les cas qui mais c'est comme si bah tout peut bah zolo bah publicité zolo les na TVT pour na stade du martyr surtout bah banderole pesa partout et nandeng yo monde là pour dans marketing yo monde ngozo ki ndenge nini pour na yo Robino Mundibu étant que za artiste et musicien il y a République démocratique du Congo oyebi comment kilo ya mutu na mutu o soko organiser concert na e ata sali boete ezalaka plein ezalaka boye biso tous ba musicien te bino boyebi monde na bino nde bozalaka po na difficulté ba makambo. Pourquoi vous devez avoir peur na place ya yemoko mukolo makam? Pourquoi vous avez peur? Stade wana sans banderole, sans publicité et rotonda. Stade de martyr. Voilà. Sans banderole, sans publicité, sans Robino Mundibu, il y aura la bonne musique et puis vous allez plein. Et puis plein au mokonan to monate quoi. Et puis non senga bango bachaka ba écran géant libanda pour bazati libanda bacha pena ba écran géant libanda ba kota te balanda musique libanda tina ngambo triomphal wana ngambo wana ba ozala et ça dit jamais
du jamais vu. Faut bon ça t'a 5 à 6 drones. Oui, bah nous filmer les colos et tout quoi. Vous comprenez? Parce que ces événements, biso tout na to na Kinshasa. Ngana za na kin na ole kana tamo na kin ozomona ke o les société mo muto esala ba bandeko les abatu normal. Voilà. Sikubino bozoluka pibi nini. Dia tant mutu kutu. Azoke no bimisa mbongo na ye moko na bampia ka bakini oyo mutamisimbo asa la banderole ka pour soutenir concert a fallu pour pas mais voyons allez-y comprendre ce qui na musique komi bongo ça va toi on a besoin ba sponsor li sous penzate ba sponsor na biso comme ba fan na biso pour monto ke ndako luka ba sponsor ndeni na projet na ngai et tout bino bozwa publicité bozwa nini pib na biso lobby comme ba fan na biso et ça dit jamais vu et ça biloko sika oyo culture sika oyo ba fanatique a fallu pour baba yeli biso au moins kitamona ba venir au moins na balabala na ngana ba ciment au moins Martin Engi soutient 100% fallu pour pas concert Stade des Martyrs le 29 octobre au moins et ça te société mon nini mo boy voilà et ça makambo oyo et ça sika pour la monnaie déjà ça voit bien. Mais à ta chaîne nationale RTNC, à ta chaîne nationale RTNC, oh et qu'on peut s'appeler kilo à ta biso boy, tous en a bisoté, à ta chaîne sous bazate. Botika ko limitara makambo. Voilà. Fallait azomer ma musique à Congo musika et puis azomer ma biso moi likolo quoi. Moni ndengo yo zolo ba bongo, c'est bien comme ça. Parce que la chaîne, on a des fois, on soutenir rapide bisoté. La chaîne est belle, on soutenir rapide bisoté. Faut qu'il y ait un bon nayo, faut qu'il y ait un bon nayo pour passer information nayo. Le magasin communique les autres qui sont boyés et qui sont bien. Parti c'est tout. Dans la chaîne à télévision, na ba pays musu tous les cas, faut qu'il y ait un bon gars, na ba Côte d'Ivoire. Oui, ben la chaîne ba invité après émission, ba faut qu'il y ait un bon. Il y a carburant, l'équipe a un bureau signé aux yeux carburant. C'est une chaîne qui parle déjà te fout à un balard. De l'autre côté, l'émission, je peux mon anarqué biso. Non, il y a la télévision pour émission, on peut être sur Rolanda. C'est mon pote quand ça va pire kala. Émission peine landa mi penda de bâtir la gana mon oge te va mon kete va mon nez à la rater. Je viens quand je donne rien pour bandi ko critiquer nga moni pour bandi ko tonga nga kabakate asa kadini te OK nga mutu yo mutu invité nga na plateau parce que yo o invité nga pourquoi je dois encore te payer non ça ordre moko boya sika peut-être oyo fallait pour pas me la makambo on apprécie on aime quoi et on doit c'est toujours fouta 1500 balles na chaîne moko boy atayo moko tam soufa que pesa on orphelinat tam soufa ça là-dedans quelque part tu vois un peu donc chaîne n'est pas arabe comme paya ezala ka bongo bino mutu bokozwa bokozala boko informer sur artiste parce que bo profiter pe na nini wana festival ebele sale makana ba na nini mona chaîne nationale na bango pesi signal voilà pour na festival kaka comprendre voilà ba Canal Plus mona concert mo ezoleka en direct na Canal Plus vous comprenez? De l'autre côté, ils ont saboté la chaîne Nabiso AT, mais à un moment culture, nous qui normalement Libanda, mon on peut avoir. Bah ouais, c'est un sous beau publicité les canaux, la chaîne Moroboy, à Wana Congo, au foot à tam sous 2000. Ah, il y a qu'est-ce que tel n'a pas beaucoup comme ça, à Bongote. Moni, ah mais ma petite culture, mon beau, arrêtez de vous plaindre. Il n'est pas comme négocier tout le monde en fait. Bande qu'on a biso, la chaîne Nabiso, ceux qui Davido, quoi, qu'on bête à Barolexa Pib, même gratuit. Voilà. Vous comprenez? Bah étranger, nous sommes au bêta, par Olexa la Pib, même pas foutité. Et pourquoi biso Moroba Namboka? De l'autre côté, c'est bien comme ça. Comprends? De l'autre côté, sur la biso, la page, la biso, puis comme nango, koleka ba chaîne. Papa Chic, merci vraiment na Big Boss César Pacioti Yangoi Loboko Nzambe na Peshio Bambote Place Ozali César Pacioti Yangoi Loboko Nzambe donc titre ba uto bimisele déjà Big Boss o eza déjà na ba plateforme nyoso na Peshio Bambote Place Ozali. Alors Robino Mudibuto continue toujours to uto le bela makambu ya ba chaîne pour na organisation lelo disque d'or et pesami. Est-ce que yo pose
oza na temps ope na idée wana ke nga pe na mikolo zoya ou bien na année oyo ou bien na effort on a sala na zo pe disque d'or otomoni pe fali pupa ayeli biso Robino Mundibu po musique na déjà ezobetama partout o batu nyonso bazobina ozoza ba marché na yo ozoza ba contrat na yo to so la siko disque d'or fali pupa zui o pe eza vision na yo rêve na yo Robino Mundibu ba peso pe disque d'or na sala musique abeta musique na ngaza ezoke kendaka bien mona que non musique na kendaka bien pourquoi na c'est limité comprendre. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Je suis venu vous annoncer l'ouverture des 100 jours de jeûne et prière. Je connais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Haïti Nabala, le Dieu de mon père Bolia. Nous croyons à ces dieux-là. Envoyez vos sujets de prière. Envoyez vos requêtes. Nous allons prier pendant 100 jours de jeûne et prière. Voilà mon numéro de contact. 07 66 27 40 0D. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, Sacerdoce TV. Sur Facebook, Israël Conde. Mais voilà notre adresse. Vous pouvez venir nous joindre et prier avec nous chaque mercredi et dimanche de 15h à 18h sur 9 rue de la Poterie Saint-Denis. Que mon Dieu vous bénisse. Check, c'est Dicap la merveille et PIB de Oro. Banamboka, tout soutenir Fondation Yavina Bisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Azo assuré obsèque, azo assuré habitation en Europe. Pas dit la cause, assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo yeli susu, non, les Sal ici assurance. Yo oyolingi, o s'assurer, yaka, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, namisusu oyo koluka, nyonso ezali, nalisalisi assurance. Ndeko na yo vu traitement, ndeko na yo bakundiye na bolamu nyonso to vraiment to soutenir
c'est une bonne idée. Vous avez la fondation Lissalisi, on a la vérité, le côté exact, banda et banda, fidélité, tout na RTL, le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Et même il y a la fondation Lissalisi. Et na bateau bazo lo baké Congo faut za la bien, na bateau bazo sala la paix que Congo za la. Voilà la Vénézuela imamé. L'assureur qui assure la diaspora africaine. Le DICAP la merveille. Pour soutenir fondation Lissalisi ya Vénabiso et Mamé. Automobile. Il a permis français, permis étranger, il y a un amour, au revoir, papier assurance. Fondation Lissalisi. On a pas meilleur Congo, Fondation Lissalisi, solution pas ne, ce qui pas n'était what. Ciao. Donc sauf qu'il fallait pour pas aller exemple mon modèle moka ya bien ya courage pour na ba jeune que tu paies ngana uta fallait pour pas ya tala latin après ya quartier latin après fallait pour pas ba droit chemin après fallait pour pas accélérer de belles mélodies ay ba petiti na yego comprendre donc auti kuna tala latin quartier latin ti tokos ayego azali signe ya courage elembo ya courage pour na biso ba jeune. Ça veut dire que ngape robino mundi na position azali juste faire des efforts dans la série na ona salaka na rozwa juste par la bonne musique single disque d'or on a certifié na Snap ezali par la bonne musique, pas par la polémique, par la musique ou à salaka ils a vendu. Et comme dans niveau européen, ça est disque d'or. Donc, on doit juste travailler, beaucoup travailler pour que le but toujours mérite. Bon, quoi. Voilà. À part Yonde, il y a ça la polémique là-dessus. Il faut juste travailler. Mes frères, il faut travailler. Tout le monde déjà fallu pour pas jouer en haut. À part Yonde, on a déjà la vision là. Il faut que disque d'or pour travailler Moussano bien. Deux monde en a génération na bino le jeune à part fali pour pas jouer. Est-ce que vous avez une idée que à part yo ça l'effort aux ango est-ce que ba musicien préféré au monde rappel ba travailler bien les lopes au monde ont raisonné que ba rose disque d'or. Bazali ba jeune na biso belé bazali so ba sali ka Moussana bango bien. Balandi ba exemple bien ba rosoir. Na tozana ba gali ba oyemba bien pourquoi pas. Hein? Tous en a pisson bazali ba oyimba bien pourquoi pas jeune frère na biso soit bimi na Vodacom boy na concours oyimba bien pourquoi pas moi ya vient na biso babia chokoro na manike na satandaki teke kutuke ayemba ka bongo ngakuna kansaki ye mutu akoka gagner mais mokileza mokila ba concours ba concurrence dommage que azuité mais alembate ba talent pesant on ndinga mukete pourquoi pas wana tolongoli bango to tchaka na musique na biso to betara to mona déjà ba bina filé berité watanabe ba déplique boza telme belé pourquoi pas to tchaka sérieux na musala to travailler quand ça promet donc ça veut dire que non tu peux encore aller plus. Hein? Il y a le koutate, il y a solonde, il y a le trafiqué. Voilà. Et là, il y a un trafic en fait. Il faut juste travailler pour mériter. Ouais. Question mon repos Tokabwana, Naebike, Tomso, le banque et sa polémique. Le 29 octobre, c'est l'Open Naimika. Robin Omdi. Robeta, pourquoi pas? Robeta. Bato balingaka koi miko bakoya koyokati kwanza munu awa bakoya peka koyokati obina ngope c'est le abwaka na podium na we ranson c'est le abwaka obina pe quoi to sela ngo ba polémique alinga a profiter actualité peka ya jour là le 29 a profiter pe ya che date na et c'est le bi wana date na ngana che bagolo ba yo soutenir ye na imika mais pourquoi pas bakoya alinga profiter ka na date wana pe alinga profiter na même jour ngakuna ngana beta pe le 29 na Luanda mais c'était pour décaler parce que jour on a vu surtout photos zappé ba connecter na ba internet total à la pose jour événement voilà
na senga na Paolo Tudi lui a décalé changa les 30 Bati qu'il a fallu mo les 29 ah oui vous comprenez tout ça tout on a besoin c'est azali elembo moko bo pour na biso elembo espoir pour na biso nous on doit soutenir ces messieurs vous comprenez azali elembo espoir ya jeunesse. Moi, après, si ma mycologie héritier pas annoncé, la robette. Mais oui. Mais c'est le 29. Nana Bandaki. Nana Bandaki. Mouta Bandaki, ils ont fallu pour pas. À signer stade. Ah oui, mais oui. Mais les 29, c'est Léo, Yangolobi, Bati qu'il a fallu. Il y a Monique, il habite à jour, on a église au Kangata. L'église peut se fouetter à la jour, il y a babar, il y a bête, il y a salaka babar. Mamte osa il y a salaka. Il y a poni jour, on a il y a mekanzoto. Mekanzoto. Golo ba soutenir. Yolina lobanine. Yolina lobanine. Bagolo déjà des bango tout bazana na stade ya fali. Ah bango ba soutenir Ferre Gola et ba soutenir Céléo azana dynastie na Imika. Bakoza na concert ya fali. Bagolo. Ouais. Mais Bagolo ba ya Imika. On a Céléo yo zala wapi. Na tout non question simple. Jour wana yo kendo wapi. Faut pas dire. La jour wana na besoin d'éléments. Yo kendo wapi. Il faut na filmer Céléo na filmer à fali tout à la c'est la même date. Donc bo pesi biso passe ndet oza. Bino ka ande mbolinga ko créer ko créer polémique. Mais même date wana yo lobi total a fali. Bozanga ka moi respect moko boye na ba artiste na bino en fait. Même pardon na kataote. C'est là s'il vous plaît. Moi respect moko boye Nicolas ba artiste na bino bozanga Congolais ebika ko en fait ko rabaisser mutu en fait. On a tel lobelinao. Donc ozo loba on a marque il y a concurrence. Tu ne peux pas comparer Fali à Céléo. Frère, voyons. Ça fait combien d'années Céléo ne fait plus des efforts? Ça fait combien d'années Céléo Azali exemple et a bien été dans la musique à Congo? Ça fait combien d'années? Je prends un exemple à bien na famille, na famille, il y a la parents c'est d'insulter, savoir rabaisser les autres, bateau basala ba effort. Et puis Mouto a soutenu Nakayo, Natango bandi carrière solo. Vous prenez ça comme de la blague en fait. Vous savez toujours rabaisser les autres. Bateau basala penza ba effort. Boyebika ko rabaisser bango. Pourquoi? Parce que tant que mon artiste et moko à l'été le 29. Attends s'il vous plaît. Moi un grand monsieur que je suis là na Télémi, na lati Viton na ngande na Fandi Bonazo Pepe Mulunge Zali, yo zo poser ma question moko bo nazo na comprendre. Arrêtons ça s'il te plaît. Ça fait combien de temps? Oui, bien oui, c'est le ko beta stade des martyrs. Oui. Aza musicien ko beta. Mais na magie nini? Ça fait combien de temps les messieurs ne répètent pas? Ça fait combien de temps Tika Kinshasa? Ça fait combien de temps Oyo Aza absent? Aza na ba single que ezo beta. Nazo lukana échappé au mais yozo linga ramener ngana pour. Non, vous cherchez à rabaisser Fali pour na ba niveau moko boye. Vous comprenez? Il faut bosser la rabongoté. Mais même attends s'il te plaît, ce n'est pas gentil. Non, ce n'est pas gentil. Non, le bango, attends s'il te plaît. Comme ça, on blague en fait. Oui, stade de martyrs, il fallait ça fait combien d'années, frère? Ça fait combien d'années? Quand quelqu'un fait des efforts pour nous, vous savez tout ça, effort pour la musique à Congo, mais il y a de l'autre côté, ça fait effort à l'au-delà. Quand on soutient ces messieurs par rapport à quoi? Par rapport à la carrière, la musique, et puis l'évolution. Ce genre de personnes, on devait le protéger et puis honorer Bango. On est là pour toi, on est là pour nous soutenir parce qu'on a espoir. Comprends? Tondi Maraba, Ninga Pobiso Baeba Kondi Mabiso. Et tout le monde déjà décant déjà tant que le bic est. Comme ça, décanté. C'est comme ça on décanté. Et ça le coup là balobi bon Real de Madrid na Barcelone bazo ko bête dans stade des Martyrs. Parce que club moko boye il y a par exemple club moko boye ata descend pété ata kutu vite à kutu pété ata ni club moko boye ya ba commune ya ba quartier et zo bête tapé même jour en fait. Mon comparaison lingo sale. Donc on me mena folie moko boye donc tout le bata vita nini vita imana et robeta awa
na Congo, Barcelone peut beta, Barcelone na Real ko beta out. Tout ça débat là-dessus. Tu comprends un peu? Ça aussi ça un manquement de respect. Alors, même date wana yo lobi faut total fali pour pas il faut total mais poto que non na mais Kofi Olomide événement yo kana bisayo événement zo le 29 décembre eza lokola Michael Jackson na beta na Congo ta eko beta sko na Congo tozo yango bongo eza eloko ko comparer te même date wana lobi mais Kofi Olomide ba ki beta pe le 29 wana po lobi il faut totika temps na kin aw Robert Libanda ndeyo lobi ke yo poni ngobeta libanda mais opusi date wana pona fali po eza première fois fali beta na stade ngai na pusi date wana na linga ko prester même jour parce que je voulais assister na événement parce que j'aime fali voilà eza ba raison nga parce que nga na assister na événement na bandenga réseaux sociaux na ebeleka indeni. Voilà, c'est un peu ça. Merci Papa Chic. Donc ngalinga vraiment le bapo Angola bazo c'est là. Soye Michel Salama boyenga pesanga sentiment tango bimisa biloko et ça nga bien. Merci vraiment na Fabio Lamadidi. On a date le 29. Mutu to ko beta na ye. Ba pexi mutu ko beta ta. To beta kana bakina ozomona ki mutu beta na ville na millionnaire club, muso azobeta na village Chetema, muso obeta na Enigma et to moni we robeta les 30 ya ki longwe date wana po bi ke aigle robeta ya beta les 30 eza kuta longolité mutu to amoni ga beta mais jour wana bato obalinga fali ba okende pas fali. Ata 25 jours on a le tapé les 29 bateau balinga Weranson ba kokende pe ka pa ya Weranson. Voilà. Merci na Banangola donc na Luanda moi si kitoko Gypsy Lukasa na peso bambote Robino Mundibu azoya wana déjà donc stade de martyrs belé zala na Congo mais surtout moi stade de martyrs moi zo beta mutu kingana lobi pa ko beta kingani ka les mêmes dates mutu kingani pa nous ça beta ka les mêmes dates donc moni ke zala nanté ezala nanté ndeto komi ko vivre c'est bien comme ça. Voilà. Papa Chic tango poussana ki pembe na fali to mona pe misu bazaki misika lelo to moni Mignon Abraham o to ebele pembe na papa chéri Jibem Piana lelo akomi pembe na fali kokumisa nde lelo boza même orana fali poupa. Je crois question bandeko belé ba bisenga soko yamba Robino Mundibu o tourner pe yango na pe simba mbote na Enoch Mala mutomba grand prêtre bambote no pe place ozali. Merci na Arlette Musingel na limité wana ebele baroya Mignon Abraham jeune ebele je ba jeune ebele ba giz ma wete tozaka toujours wana pona obwakela fali pou ba ene na biso ba fleur ebele oui lesquels bato Mignon Abraham ya Jibem Piana na BCBG lelo pembe na fali c'est un artiste conscient ayembele na nzembu c'est un artiste conscient. Il sait défendre le pays république démocratique du Congo, un artiste moko a valorisé le drapeau et la musique ya Congo. Voilà. Drapeau ya peuple congolais. Moutonyo soit lingi Congo à défendre Fali Poupa. À la pour ces messieurs. Voilà. Vous comprenez? Je comprends. Oh, nous sommes innover, faut tous à la rapporter. Pas même implice, faut tous à la rapporter. Comprendre? N'est-ce pas Mikolo n'a pas pour hériter Watanabe parce qu'ils ont innové. Ah mais ma musique n'engage mon tu vois? Tour de contrôle. Voilà, il y a parce que pourquoi je soutiens Héritier Watanabe? Parce que Héritier Watanabe a outipé musique na succès. Si les là aussi la succès, ce genre de monsieur aussi il faut soutenir. Voilà. Il est parti le 25 décembre déjà. Moi, je soutiens pas le faible. Voilà. Au Fandi Boye, au côté comme dans moi de ma part on a kin au lembi musique. Non. Vous comprenez? Voilà. Parce que on est égoïste. Au sozu monika qui coquille au lembi no comme la ba pongi non. Biso lingi bato yo comme na 5 parcelles na kin, au comme na nyonso comme mola la na studio tout le temps tu réfléchis, ton esprit est toujours là, tu es un bon artiste. Voilà. Nous on soutient des artistes de vrais, des bons. Voilà. Ou bah ça pesa artiste solo ba coopéranté. Vous comprenez? Le héritier Watanabe le 25, je crois, vous soutenir le 25 décembre héritier Watanabe na stade des Martyrs. Je soutiens grave en fait. Ako beta bato bakoya pour autour de mes albums na la robo yango. Voilà. Autour de mes albums na mi ange mi démon. Oui, beti to yango. Tout le monde pense que tambola tata le bipe que to ki album ango te mais tant muta voyager à Kebo ngana okende Luanda na beta le 23.
na to do show place na obeta les 30 na campo du palanka na okende pona nini pona bimisaki kulumba na ngai betaki nzete na ngai betaki misu na donc moni so moni muto abujaka zo déplacer que mikolo na ba type na e cartonaki ba makamne simbaki okende obeta héritier pesa possible à beta na stade des martyrs Robino Mundibu pesa possible à beta na stade des martyrs poisana banzembo na ezali e cartona kazan ba spectacle na e akoki pe ko beta na stade des martyrs pe et batu pe baye plein pe salemi on a eu encore raisonné stade des martyrs année nini 2023 ou bien comment? Non, ils me font un album nangeza la 6 parce que album nangeza album de rêve. Faut ba featuring mon bo faut ba ndenge mom na zomona. Faut ezala. Et puis to ko ce album est bimi, to raisonner ce que date ni biso pe photo cha stade des martyrs quoi. Poto comme appelle histoire na biso, la musique ya Congo. Voilà. Merci Papa Chic tozo tamingi te po bana Luanda, Angola, bazozela Robino Mundibu. Yobe. Donc bazo zela déjà pour ba bina da ba challenge comme ça m'a déjà pour nango na lingi juste ko pesa message moko na ndenge ba zela vraiment na Angola pour na royamba yo pour na concert nzala o baza nango ya Robino Mundibu bana Luanda pour to comme na biso déjà na suka ya émission pour esepelisa la dimfumu mokonzalo c'était motema ya mama Arlette Fumu. Baya rendez-vous le 23 na tout dit le showplace. Et puis les 30 na campo du palanka baya koyoka musique ya bien. Merci beaucoup. Bambote na ngai na le patron Bogos Abed Achou, Pascal Niembo le défenseur des opprimés à Sarandaya, Guigui Palmi la Palmere, Doug Dinika le pouvoyeur, mon grand frère Reki Sengele, Gege Mogrosso le designer, Trésor Chika. Hein? Donc on a comme aussi parce que trésor Chikaboué to kene nango les mystérieux to kene ka ndenge zo kende siko boye quoi na pesi ba mbote nanga na Stone Mukendi fondation Mobas voilà ba frère nanga ba to sarana ba on a Paris Félix Tigre Noir Jires Nzenza Guerrier auto fungola ça la sortie ya boîte na espace na moko Pepele. Donc bientôt là batutu balingaka ba événement na Jires Nzenza Guerrier bozala na pona ko vivre makamne ndenge nini ezalaka bien quoi. Donc mon grand frère qui Sengele depuis Belgique na pesi bambote pe pa ezali on est ensemble. Naza na 3 personnes moko balobaki na pesi la bambote pona yo Tania Ndombas la grande Mwasi Kitoko oyo a Pesio Pembote Robino Mundibu na Pesi Susumbote na Cynthia Don CG Cynthia Don na Petro Congo donc Flat Hotel appartement bien pe alobaki na pesa yo mbote ndenge mona ingénieur Massamba Fiché pe alobina pesa mbote Robino Mundibu donc Tania Ndombas la grande Mwasi Kitoko a Pesio Mbote. Ouais bambote na épée on est ensemble. Voilà. Tania Ndombas voilà tag. Merci beaucoup.